biso bandeko ya disoka tokutanaki lelo wana koyebisa na bandeko ba congolais na ba congolaise bakanga makambo ya mutuya masato pona boye ya couple oyo kilelo yauti Belgique roi Philippe na reine Mathilde tolobi boye ya yambo yango tolobaki kezali lokola babengaka yango bayaki na visite familiale tomoni na ye moko roi ezala na reine bakoya ndenge bazokende bakia kotala maputa baleki basali boye biloko na pezaka na poto kuna te na matonge ba mama bazaka nango omoni ke biso tolingaki nini soki tolobi familial lokola ye ayaki ba commission totie titre monene contentieux belgo-congolais elali commission telle ekotala babiloko oyo roi à l'époque bazaki ko signer comme bado asala décret tel pour na domaine privé otali le pa na biso kuna na bakivete ozwi biloko tu wana ezaki lokola domaine privé ya roi et c'est ba décret wana ekufa biloko tu asignaka wana o ezali ya ye tosali commission moko tosali commission mosusu pona ko réparer makambo ya Lumumba pasi nyonso tozomona awa ekufeli ya Lumumba ya wandenge nini ko wana ye leader bamubaka ebongo te Lumumba zali lelo ka ko appartenir na famille Lumumba te Lumumba lelo za ko appartenir kana bana mongo te Lumumba lelo azali pona Congo Lumumba lelo azali okokene na mikili ya Afrique ozoka bazotanga komwa Lumumba na monde bazotanga ya moto bengi universel bongo moto ya bongo ezala ndenge azali makambo ele kobe bongo bazoya na ba relique ye moko roi tango ayaki aya na ba relique ya mote poni ye atiki ya mopona na aya nango ekokaki nda ya nango te poto eba kezali tala likambo ya mutuya ya liboso tolobi wakanga yango wana ya mibale ya mutuya ye président Félix alobi que non makambo ya jeunesse na ndenge alobi biso to lobi otali makambo ya jeunesse tozwika likambo ya motope tala ndenge zola kisa degré ya mboka na biso ndenge jeunesse ezali équipe keibo ezelo côté les kabo ezelo donc ozo sentir ki mboka na niveau ya ba jeune rien ne va politique ya encadrement ya jeunesse ezali wapi obo komona déjà lelo ke baza ko encadrer biso ba jeune biso moko lelo totamboli kaka marche na président commandant du peuple mwana mboka Martin Fayulu mokolo tosali marche pona makambo etali este tozotambola na nzela tomona baye bazali ko bamba biso mabanga bazali ko bamba biso milangi bazobe ba jeune pe ba jeune no bato mosu balobaka ono biso toza ko encadrer bakulu mais bozo encadrer bakulu yango ba olanda biso encadrer ka bango na mbongo ya l'état bango pe bazo olanda biso baza mobulu encadrement ya jeunesse ya misato ya mutuya ye président Félix Tshisekedi ndeko na biso boyeboni ke président lobake tobosana mayema somaleka donc na mboka na biso leo tokola muka ye président Félix aloba na biso tobosana mayema Mobutu asala tobosana Mobutu azaki na mboko tobosana kasabubu pa azaki na mboko tobosana Laurent Désiré Kabila tobosana metango ya zoloba ke tobosana ya zai président ya mbwabanda te donc mon komusume bato baloba tobosana pe ya salaki ya komona malamu lokola biso ngali sanga bunga lokola ba président Martin Fayulu Madidi OK loloba nobi bosana ke bozaki na Tshisekedi donc to baloba na biso bongo que président Martin bosana bitumbo biso to bunda o to yebi ke non président Tshisekedi alobi logique ya combat ya moyo biso to bosana yango euti wapi ya koloba tobosana maemaso tobosana nyonso ndenge Lumumba lek donc lelo tolobake tobosana pe maye bazali ko boma bandeko na biso na este ba nombre la mort eleka na este tobosana yango c'est boni tala oye tindi biso tolobake rendez-vous oyo couple royal yaki na mboka na biso tolobi yango na ndenge ya polele kezali rendez-vous manqué
alobi ata makambo etali maponomité tozali na 2023 maponami yango ezo tuti koloba lelo ba jour etikali 465 pona biso disoki te constitution de lobi article 73 etikali 465 jours bon yo yena mboka bato yebike année prochaine eza ba élection bino pe bato bolakisa biso o no coloniser ba boye pa na biso okolo bandenge ni maponami ko sala mate ele kobe bongo yango tozoloba glissement esate tokene na élection bango royer akamwisi biso alobi makambo ya élection te elakisi kayaki kaka ndenge baye rendez-vous na bango familial basololi bakei rendez-vous wana ememi eloko te pour na peuple congolais donc esali biso pasi mingi na motema yango monaki ba report oh non bato mingi bazoloba biso tolobaki ke roi koya te aye botikali non biso toloba likambo wana polele akoya ndenge nini mboko oyo dictature ezali mboko démocratie ezali te aye ye moko amoni loi électoral na ndenge eza koyinda na mboka na biso alobi ata yango te to comprendre kayaki pona ko cautionner makambo wana yango tolobi ezali rendez-vous manqué esimbi te donc lelo na makambo maso mayo maleki oh non rendez-vous ngo ba reportage bo reporter pona nini oh 3 fois mobimba ezaki covid ok yambalo ezaki pona nini guerre eza na Ukraine mais roi ye guerre Ukraine esili biso ne toyebi ba raison yango tolobaki na ba raison na biso kayate ba pesi biso raison ezaki koloba démocratie ezaki kokene mabe loi électoral mabe makambo tu mabe raison eza pona biso bandeko ya disok na force politique sociale ndenge tozoloba tosengi na bandeko balembete batelema ngwi la lutte continue kolembete tokolonga na kombo ya Nzambe merci mingi